Fali aza artiste musicien étranger, te aza artiste musicien congolais. Ceux qui bajime ba beta ba respecter ba date na bango, ba wenga ba beta ba respecter ba date na bango. Pourquoi pas date ya Fali ezala respecter? En plus il fallait des fois banda carrière na il fallait ça la carrière ya ba aventure te. Ceux qui bo ça la ba poto na bino ya ba date na bino ba base o bo salaka. Ya ba casino de Paris o bo salaka. Casino de Paris bato ba salaka ba date ya ba base. Et ça Fali te Moutounio sauté à Sepelaka, à voyager, batu baye baki à voyager. Et ça vient te moninga à voyager nae. Moi na batu bo provoka kae, et on lobe comme yaza impoli. Si go ya fabrigaz, o kende kozo live na yo, o ko tsabi na file. Pesa pour la première fois. Ndeko na ça la live na kati avion. C'est que ya lula kabina file fort. Et ça la raté net ngaboye. Na voyager yo au côté singa na live na ba do beto makofi kana kati avion avant avait démarré. Na ko beto makofi na kati avion. En tout cas mine so que belé. Mais keba matete mboka judo akene roya li kofi. Non, et ça bien te Valdi. Vous avez sûr ba mi konzo yo mona ki wana na stade wana ba longo ba bureau na bango. To ba longo ba otika ba occupation na bango. Ba o sala ba aventure na stade. Moi ba beti na cette babi au regard de cet événement. Et pour éviter tout désagrément, nous tenons à vous aviser en temps et en fait d'en tenir compte lors de l'élaboration du calendrier de la Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine. C'est pas votre chance de Sainte-Thérèse. C'est pas votre chance de ministre la Massina. Il y a les doigts mes affaires. Les doigts mes affaires. En tout cas côté on a goûté. Batika ba aventure. Yomoto basi bakoma kokima yo okoma mokelekete tope ozopesa elengite impuissance sexuelle tope yope mwasi mibali bakoma kokima yo po okoma potopoto mai elengite gunyo sesila tala esika oyo ekopesa o solution po nzoto nezonga malamu Top Clinique Sexologie ezali esika o ezali ko traiter ba maladie nyonso o etali sexe ya mobali to ya mwasi a bazali na spécialiste ya solo na Top Clinique Sexologie bazali ko traiter ba maladie nyonso lokola faiblesse sexuelle to impuissance sexuelle et éjaculation précoce allongement to grandissement ya pénis stérilité ya mibali pe ya basi ezala mwasi oyo asila elengi mai poto na sexe na ye awa azamu bimba po akozonga intact niveau bako traiter ye na ye moko akosepela koyoka goût pona bana ya poto boza déjà mon bimba pour consultation ezali ya ofele pona bino bazali kofongola tous les jours kobanda lundi ti samedi à partir ya 8h30 ti 21h pe dimanche à partir ya 9h30 ti 17h30 ozamu bimba ezwami na adresse oyo première rue Limité en face ya collège Saint-Raphaël Passerelle eyo kanye. Pona nini jalousie boye bino ba papa boye boko fanda na banda kuna bino bozoke la mwana batu ya papa Faustin Zuwa pona nini botika kimia kasi botika kimia to ça la jugement après le 29 le 30 bo juger soki bo moni tondité ngana azambeli na bitoboli moi soki tondité na azambe boko mona na mboko batamite mama beba la tsaso ba calendrier ya ba pays mususu ya le même date bo mona na mboko kaka. Faut pas tout ça pour attention te ba mona te ngai fona kim au moni soko kangi mutu ka tu as raison pe no ka te souffle pe no il faut cramer la pe na bien so to ni to cramer la stade wana pe na mai tout pe na tanga tina soupe donc Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Ezwa
Komi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga oza mobimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Eukani. tosepeli kaka na réconciliation tomoni bino na avion na Fabre Gaz bosali video yango etamboli fort bato baleli yango mabe. Quelle question? Ogi silence. Allô leader. Ogi silence. Allô leader, na minute chose à Paris. Non, Paris. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendoko somba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Nga eloko na comprendre te na Congo bato basalaka trop polémique na ba point négatif ka ya bato. To mona efali ka Québec ya pamba betite et salaki mama na mbrema na réseaux sociaux. Mais ba place efali atikali ko ba vandi nie on dirait mbuma valise. Voilà. Ah. Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque
chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betou e baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, bienvenue à votre chaîne Film News avec votre humble serviteur Vandy Tamboué. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre. Et certes, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Vidéo à canal nos préférés. En tout cas, ça va surtout lorsque nous vivons RO et interaction. Après avoir mettre ma vidéo, si je suis en remarque, proposition, préoccupation, en tout cas, elle est mon salaire au point où ça va. Tout ça, mon salaire, merci d'avoir commençant par Maman Lisette Lokangel, il faut qu'une femme pas comme les autres. Na bande reço basangana bona kata restaurant yo lezo dans Dallas pas maréchal sauveiller ça. Na bossa répéter bande ko basangana bona kata restaurant business class pa papa na biso boss Placide et bio bana poto bana mokimbalelo e bandit kana semyo ke na sangisa libino ken pe na mutalika su mikolo bo mona biso bo limba biso mena ebike ma mtolo baka ezala cacophonie na matoi na bino t'excuser bo sepela kanango pona mona ba message na bino en tout cas na sala kande bino bo solinga na ensemble na Makongim qui est derrière la caméra n'a dit que à confondulation pour commencer notre communication directement nous saluer maman Ken Piana. Bonjour Yapito. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Bonjour na Bandarepa prophète Emmanuel Dodi en tout cas bah franchement s'opposer par pays à travers le monde en tout cas adresse César Moko place à prière à solo ministère des affranchis et pas prophète Nabiso Emmanuel Dodi en tout cas na pesimbo teming et pas ya kuluto Nabiso Mbutalikasu na coaching conseil en tout cas ça la rabiso toujours bien tozawana en tout cas mauvais Ogi Kingombe na Lubumbashi vient nga Ogi Kingombe mon concertel mani en tout cas merci na nyoso zo sala en tout cas c'est pour les Lumumba na moni cadeau si que ça linga plaisir à trop c'est pour les Lumumba totika la jamais côté de la cadeau et ça na c'est $3000 en tout cas merci nzamba pambola ko toujours bénédiction zala na papa na biso Tekuma Banza na pesi bambote en tout cas Joël Salambi bambote na yo Veluison Mbata Adel Djoko Bagou Danger Kokwa Rafati Makizembe prophète Moïse Kabodi Sœur Angèle Moussoeli Makizembe merci en tout cas merci Kulutunan Kokwa Rafati Makizembe so talanga na pesi mbote skozomina sœur na biso Angèle Moussoeli Makizembe la sexy coach bonjour Badi. Voilà ma Chargeur presse la style de l'art. Tu voilà prendre un lima. Voilà un groupe na dans un limi parce que ils c'est moi trop massa na génération na a bêta martyr automona on ba rêve ba nini to biso tout to tika la ba bouche be kota la événement ngwana to ganga ba wow. Lelo peut oser la to ganga bena wow. Il y a un nouveau modèle, si plaisir à trop. Donc, là, pour la monique analyse, ils ont aboutir dans les résultats bien. Parce que les rêves, c'est bon. Tout le monde a payé que martyr, tu vas bêta rompé. Bêta, zone en est remix, mais il y a si capé, marqué histoire, tapé martyr. Voilà. Donc, il y a bien avec ma bourre, balai, Kagia opena na meli la paix ma na tché donc na bien mais en tout cas plaisir à trop na pesi moté na bateau tout balandaka radio Kitoko FM oui on lelo déjà partir à lundi Boutalika sous déjà animateur radio confirmé donc chaque lundi mardi mercredi jeudi et vendredi dans nos arabes à Kitoko FM de 7h à 8h, animation libre, canular téléphonique. Donc, bon, on a facette dans le côté radio.
tant dans le bagage père dans la maman na carrière na RTNC radio les perroquets de la voix de Zaïre Ngimbilelo boyo quand si on a descendance qui dit pas moi quoi donc bato radio tout bolanda radio na ba bus na ba taxi partout vous allez se rassurer que Mutalikasu a commandé animer bino de 7h à 8h na Kitoko FM 91.5 donc ils ont là Mabuke TV za TV nango Kitoko FM za radio nango le radio mo ya kosekana koseka mais partie animation matinale musique comédie téléphone tout ça avec Mutalikasu donc na pesi mbote na mutaola na biso na Paris avec Bakaba Popcorn na mwelo wa malili pembeni dans le boss Tanguy Brice Lulendo le seul congolais ami de Bill Gates les falsifiables Ote mama Fefe Fanzu na groupe LTB na Mobimba donc na moni bongo bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie la bossalité honorable Dédé Moupassa un président aux idées constructives motema ya banama motema ya bana idio farapé c'est bambo TV place ça mon dépasse et puis na ke direct na Katanga voilà nazo mona bongo président Mike Birindo en séjour à Kinshasa le président ACP Katanga na PC bambo tatro président Kumbela ACP ka ndenge toyoka na ndega ekendaka na bosani pété côté Congo central numéro 1 ACP Congo central passe à Padoum Petit Aigle majeur na motema maman Gima Magim Petit en direct de Paris na ba na biso ba Daniela pesi ba ba bote place vaza merci à trop Valdi on est là donc plaisir dans la paix dans avant tout banda dans la féliciter le président Roga parce que il vient Azagi choisi Azagi désigné comme seul en fait comme principal représentant il y a 70 ans donc il y a 70 ans il y a Brasco brasserie du Congo na Congo Brazzaville au basala bongo ba bière kitoko bato amela donc abeti ma production depuis na Wesso Brazzaville dolisé zaki semaine o uto le ka lelo vendredi azobeta na Point Noir et puis après on a que Paris le 20 octobre à Ozara Mali le 28 octobre à Ozara Guinée Conakry et puis le 5 novembre à Ozara Dakar la Sénégal donc plaisir à trop et non, on a Douala, pardon. La PCM Moté Place Aza, le président Roga, le seul qui tient le flambeau de la musique du Congo Brazza à travers le monde et surtout l'Afrique. Et félicitations à Epo. Azap est nominé dans 3 catégories dans Frima 2022. Donc, bien sûr, dans 4 émissions, Frima, je crois, pour comprendre que Roga, toujours la pointe, toujours talentueux. Toujours star quoi. Merci. En tout cas, merci à Mutalikasu, merci Ken Piana. En dépit, à ma belé, mais c'est Pélibosa, Nangaya. Tout qui n'est pas droit au beat, le journalisme, pyramide inversée. Toutes les informations les plus importantes, moto qui t'a malé. Non, c'est important. Non, t'en as nuance journalistique. Donc, nous avons un point moroté, ce qui est là. Tata Mokonza Moga a problème na bourgmestre matete so problème pyramide inversée au jouer ba chaka ya Tata Mokonza Likolo en tout cas merci Mutalikasu kan pena magizembe en tout cas ton a bengo na tongo ezaki pona ba lien o na bazo tindelanga na ba capture ba zo tindelanga ba capture ngo za nini to moni lo moko wa na ba page ba le 29 octobre Olé Fali pour pas beta na kata stade de Marty assez couilla et obeta bongo contre équipe ya Don Bosco en tout cas na moni et lobisi battu belé et si j'ai moi éclaboussé vraiment communauté lobisi battu belé au saranate mais après que ça là ba amnèse dans ma recherche moi investigation to kutana ki na information moi yaki bongo clair ngana Mutalika soumettre au comment tout mécano commenter au la campagne de déstabilisation Tony. Bon, Valdi nazo comprendre te na mboka na biso soki fali asala bato msoni na eba soute parce que campagne ana ya ko déstabiliser concert et banda depuis kala mais jusque là na comprendre pourquoi bato bozo continuer mutema mabe na niveau ti bomoni bino moko ba image ba autorité ya mboka ba autorité ya ba service nyonso ya sécurité ya mboka na biso basangana ki na stade tokendaki kuna tokuti bandeko na biso ya service spéciaux tokuti bandeko na biso ya bataillon PM tomoni pena
bandeko pe ya la police tomoni bandeko na biso pe ya likonzi protège o ba travailler en collaboration na bandeko na biso ya la police na Manix pe na Manix maître Manix pe wa falier dans agence nae en plus batu koya bongo koya ba autorité bongo la kisi que date eza déjà calé makambo nyonso eza déjà bien planifié fallait azar artiste et musicien étranger te azar artiste et musicien congolais ceux qui ba jibe ba beta ba respecter ba date na bango ba wenga ba beta ba respecter ba date na bango pourquoi pas date ya fallait ezala respecter na ndimite ba autorité minene ya ville bongo ba ko se déplacer na makambo za ba aventure fallait ko ça ba aventure te en plus il fallait depuis banda carrière na il fallait ça la carrière ya ba aventure te que annoncer date moko boye ke na ko sala loko boye ayebi ke loko ane ko sala mate asala ngo ya ba aventure non na mona fali na ba aventure a bongo te ce qui bo sala ba poto na bino ya ba date na bino ba base o bo salaka ya ba casino de Paris o bo salaka casino de Paris bato ba sala ba date ya ba base et ça fali te fali as artiste professionnel artiste international asala fali annonsaka makambo o ya ko sala en plus il fallait ce qui a lobby na ko sala boye c'est qui a ebike na koka eloko na zo sala parce que so so lia kambuma o ekoki na mungongo na botika plein fallait sala mananu ko to baki na biso ke ezana bato ebele oyo bazana bango contre concert oyo pona nini bato ebele bobeta beta ba martyr wana kana ajo fallait akokisi wana parce que ya fallait zo so ba ya pona nini pona nini jalousie boye bino ba papa boye boko fanda na banda kuna bino bozoke la mwana batu ya papa Faustin Zuwa pona nini bino faut souligner bena na Bic Rouge bango ba beta on a ba trentaine voilà batu ba beta on a ba âge oyo biso to comme na oyo à peu près ezaki papa oyo manenga dépassaki âge oyo biso et puis na vie na biso grand prêtre légende il pas beta on a ba âge moi dépassé muke ya biso mais fallait azobeta on a moins retard parce que stade wana et comment être la pause vu ba réseau belé alors tant qu'on récupérer occasion wana pardon na zoki le micro ngamo pe na mozo non ngana osenga totika fali na no kimia botika kimia kasi botika kimia to sala jugement après le 29 le 30 bo juger ce qui bo moni tondité ngana ozambeli na bitoboli olobi moi ce qui est tondité na ozambe non buta to ça déterminé okasi makelelo to sala ngoka pamba nanu kutu to bando tambola te bandeko na biso ba warion na to bando tambola te to tambola te pourquoi manki ya ba moyen ere la pena batu ba warion pena ba mbongo ba tela biso pena ba mbongo ba carburant ke to tambola Kinshasa oyo boko mona pena ba coin o kutu boyebi te akini to kokota ba coin o boyebi te parce que Kinshasa za munene mais ça ba coin belé o to eba na Kinshasa te biso so to kokota na ba place wana parce que martyr oyo ngapo nanga nana besoin fallait ça la exploit moko o esalema na nuté pour cette génération na biso n'est-ce que zo beta martyr de fait loko moko bo esalema o eko corriger biloko to esalema vapo et ça a été que période de ba vieux athlètes marketing ba vieux athlètes ba simbaka yango tika la histoire biso pe photo yana nuko ko sala histoire ngo mwa boyi nenge to ba ve dans so ba mpaka na so ba zatle ba baso ba joka ka bengele ba ye ko appuyer idéologie en tout cas il faut ko sala pena retournant vous comprendre so papa ko sala boy laxi au moins so kangi mutu ka tu as raison peno ka te souffle peno il faut cramou la pena bien so to ngito cramou la stade wana pena mai tout pena tanga tina soupe donc o amoni a bel estomac apo kameda tinepe le 29 abeta pays mususu boko mona na mboko batamite mama beba la so ba calendrier ya ba pays mususu ya le même date boko mona na mboko kaka bo batum so ba ko attention te ba mona te ngai fona kim ngai fo jour na ngapena zala occupé boko mona na mboko bo fuye ba calendrier ba artiste musicien nyoso bo mona ba calendrier batum mususu za le même jour mais ba kende libanda mboko demander au kulutu na c'est le scrum pour les 29 ans ça na gicha tengana sala Valdi pardon comment une question o yozo tuna ezana ti tozo mambo to lo ba théâtre ngana so la théâtre te ngana so la ba réalité ce qui c'est le sala ba théâtre yozo accompagner na théâtre en tout cas ko tuna nga sujet na été
na lo ba théâtre te na lo ba makambo fallait ko sala eza ba aventure te za ba théâtre te mutafandi na poto aluka même héritier ndele mbonga billet po ya Kinshasa après zo lo ba louer imika zo mbonga louango ndeni tolo bela ba actualité c'est belé lo bitomo ba bina filer na ba avion ba actualité c'est belé ya j'aime ouais compléter na pour tout ça la détail moto ça là non mais moi comment Valdi ndenge to zaboé to ba miketa yo kasi campagne ya déstabilisation de Salamo aussi bateau va dupe et puis vous avez là sur bateau baza déterminé ba geta la stade wana ba oyo ka ba buzobo ezo lega wana ba la tina na honte au contraire ils sont impayés mais ils font le marketing des stades de Martyrs à Fali oh tout ba sala ils font ça volontairement et ça publicité moro bon on va volontaire mais bazara obligé ba sala mité bezo soit bazara choix musuté il faut pas inventer ba fake news pour et megana ko chamwa microbe na data mais tout en oubliant que ça la maman na marketing ya bouche à bouche ouais les to zaboé marketing à solo et salami na mboko banda Congo et banda eza stade parce que le fait que mutasali baise a sali fake news il va à promotionner déjà stade indirectement si parce que dans la réalité Tobiko Sarabi sauté stade déjà payé stade déjà confirmé stade déjà acquis stade déjà préparé stade déjà dans tout nyonso oyo le 29 ma porte est fou à 9h bato ba ba koti ba tali concert ma tout les arènes vandi bato ba zo bater batata bimbo dozaira ba vraiment na stade avant-hier bon ba na mike so ba bi que non stade wana ezalaki na activité mususu autre ba koya pena ndenge ba yaki wana bazwa ba mpe na ba caméra ba mona si ba sponsor tout au ba mentionner na kata événement oyo ba représentant na ngo bazalaki kuna to na ba na stade au mona i bango te oza pena sur ba mikonzo yo mona ki wana na stade wana ba longo ba bureau na bango to ba longo ba otika ba occupation na bango ba o sala ba aventure na stade ba to atika na ba aventure on a lobby fala sala live ba wa confirmation les sous de plus là ba na bino boy pour ba vraie info il y a ceux qui ba annuler to ekozala te bozela la page a fali moko très bien les restes des aventuriers botala la bino page musuté ba aventurier bazo s'amuser bah ouais donc bazo sokola passe na bango Martyrs wana donc si comprend on l'avait passé wana bah bazo fonder l'information détrompez-vous le stade est là concert est là confirmé et Rosala et puis lobby fala tout la bino playlist bon proposer playlist et ça là bien donc ba fanatique on va déterminer vous allez déterminer bah billet qui est bien félicitations hein, parce que total les autres kaba bien bah toi somba lobina zangina est tel nagina organisateur na bureau na e alaxinga déjà ba billet VIP presque fini donc etika le na ebi ko tout bana ba ozwango na ebte so que ça réservé na batu mo tierce to batu bena ba ya osomba donc ba wa gidi ba ba osutu ba na ba zina ba VIP te ba au final na kota ba batu tout ba au final mais ce qu'il y a 2500 faut mon ce challenge à machin faut mon ba waré au niveau ça le challenge à machin quand les autres camarades total voilà donc vous voir no kimia elo mo ezate mbula ezate ouragan ezate mbonge ezate conseil ezala kitoko donc voilà quoi merci Moudalika sur biso pe na bokasi et ya musala oya ki mopanzi sango na saki mo effort malgré tout, on peut sa source vraiment et à Moutoua Pessingaï, information, tu sais, dans la communication, dans la beaucoup. C'est une source anonyme de Toloba Kaka. Aux accusés de réception, il y a tant où il fallait qui est victime de Toloba Kaka, qui demande, il y a stade de Marty. Ils sont en autant que la Bangombuta, Mwamba, République démocratique du Congo, ministère des Sports et Loisirs. Complexe au Minisport Stade de Marty, qui tient le 19/9/2022. Numéro transmis copie information à son excellence monsieur le ministre des Sports et Loisirs, monsieur le secrétaire général au Sport et Loisirs, monsieur le président de la FECOFA, tous à Kinshasa, concerné réservation du stade de Martyrs, à monsieur le président de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, à Kinshasa Gombe. Monsieur le président, par la présente, nous tenons à vous informer de l'indisponibilité du stade des Martyrs pour recevoir des activités sportives à partir du 24 au 29 octobre de l'année en cours
Ainsi, toutes les activités sportives y programmées seront délocalisées dans d'autres sites, sinon elles verront décalées de quelques jours. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération. Pour le comité de gestion, Polydor Bungubu Baïndou, administrateur gestionnaire adjoint, Michel Omba, administrateur gestionnaire AI. On les a bon acquis des réceptions, il y a bandé Konabiso, il y a stade de Marty Bazon, c'est là qui bon orchestre Fali n'habite Moutalikasu. C'est là qui a pédé la carte de communication de Kibabi. Ainsi, toutes les activités sportives y programmées seront délocalisées. Voilà. Dans notre site, voilà. Sinon elles se verront décalées de quelques jours. Voilà. Quel moi commentaire. Non, avant que tout est clair. Déjà dans le papier, tout est longo. Moni ils ont approuvé, ils ont cacheté, signé. Et puis AG moto zala qui n'a été en sa visite à stade. Si si. Aza mona mukete pour amona ke et là monsieur ezali maïko accompagné bas sponsor. On va respecter, on peut avoir un contrat à Bango. Très bien. Parce qu'il y a d'autres sponsors, on va avoir un contrat à Martyr. Bango peut sponsoriser le concert à Fali. Donc, bon, Vali, tout ça charné les lots. C'est aussi ça. Activité sportive, c'est vrai que ça m'a dit 24, 29, et vous avez délocalisé. Oui, oui. Donc, on a un ceux qui match à Kouye ou Betama. C'est pas votre chance de Sainte-Thérèse. C'est pas votre chance de ministre la Massina. Il y a un peu de mes affaires. En tout cas, côté, on a tout. Parce que embrièmement, les autres, c'est ma situation totale. D'ailleurs, on a déjà habillé façon qui est habité. L'habité, c'est comme les 10 ans. Et aussi l'avant. Franchement. Parce que si on a habité ces années, premièrement, on va habiller, tout est au beau qui n'a. Tout est au beau canon, tout est au beau qui. N'ouvrez pas le billet là. Le temps au sommet. Au fond, on a monté, on a collé, on a été. Ce qu'on a collé, billet comme invalide. On a malamoko, au sommet sous billet, nous sommes pour valider pour qu'on la stade. Parce que tant qu'on commence à la stade, avant qu'on attend les barrières, ba olongole loko wana kolo wana ba la tchongo loko a bracelet no continue à stade. Donc garder ticket na yo ka ndenge zana kolo wana kolongola kolo wana te soko sombi o milongo li kolo wana déjà et comme papier simple OK na nulle part les informations na pesi bato bazali na koyebate. Très bien Moutalikasu. En tout cas tozo ko évoluer malé mbeken pe na Matizembe otolo ba tout à l'heure lo mugama mbolo so la sa mo belé to moni vidéo mo zo le kabon en internet. Pour tous on a sous la live Fali mais tout peut misana en bagon OK vidéo mo zo le ka tout à l'heure en internet à to moni bongo Fabregas a osala bongo live nae et longi ya bina filer les kiwana na kati avion na habité c'est une pièce montée ou c'est une réalité. Bon valide un moment ni mutonyo surtout avant jarana discrétion hein, parce que mutomo wata lingaka azo voyage publier voyage nae. Très bien. Nga mona Fabregas to surtout na surprise Fabregas a to comme lelo Fabregas a comme Paris et là on est sali Fabregas parce que c'est pour la première fois Fabregas a ça la live na kati avion. Non na mona artiste congolais mon côté a ça la live na kati avion pour voyager. Je pense na checking c'est que ba mona naki moi na maya zali. Donc, abandi live, cette caméra na yé na position, il y a batou ndenge ba kota na Airbnb na fila kota et longine ko mona na live. Waneza côté ka jour ya muto a sala ba faire nem so en coulisses, yo te qui est na vidéo na téléphone et ça peut bien te ko filmer muto oyo na consentement na été yo la ki olekisi na live na yo emsu bina final nga ke voyage nemsu en privé en coulisses asa eloko moko ngasa la poisonga yo zui okotisi na live na yo eloko nini et permettre de qu'on abiso Fabregas asa la live ka le même jour oyo bina filé fa kota na même vol pour ayebi déjà bina filé a kota na économique te bina filé ozalaka wana na VIP. Donc à sali live wana nga pona nga en tout cas ce que zalaki nga bina filé na ngaki na fâché mabe na nenga ba blague te parce que mutu nyonso to ayebike makambo voyager oyo ezaka na ba kalebele okende bosi ba baby sel yo terrain côté kuna
mutu yo salingaka ke surprise akomi surprise makamune le kabia en tout cas eloko ane salinga bien te bato ba mona pe bina fila sali de mission ya kotomboka tozwa vraiment mabete parce que bina fila zoki téléphone na yete a filmer Fabregas wana eza ba provocation bato baza ebele na avion comment yo osala live kaka osala live bike bina fila azokota parce que bamona na bisi na bisi bamona na ko poto mata vol ya na bisi moko batiaka na disposition ba passager ba okota na la Air France yana bo mata bisi yana yango kende kotika bino seke ya sala ki système ya puku da weli siko kitambango kenda mi fande la déjà atia téléphone na position ya ndenge bato ba okota po azwa bina file c'est pas bien nga sepeli nango te filmer non eza permis te na kati ya avion kosala live mutu nyonso te asepelaka azo voyager bato bayebaki azo voyager valdi ezalaka te neti nga boye na voyager yo okotisi nga na live na bato beto makofi kaka na kati ya avion avant avion démarrer bako beto makofi na kati ya avion uti Paris nakogende Bruxelles namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame yokofanana nyekese aneo neo tamtame aneo Kibidibidibidibiyesra yolana nyene yo le tamtam yolana nyene. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumbabisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi abore, mena lola. Badroga biso batutu kaloji. Tant que tu es un Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Ah non, on a déjà ça la live. Et l'on a continué à beto ma kofi. Nga yebisi yo ke na ko beto pena ma kofi soki nga na voyage. Nga kendaka ba blokanga na aéroport à Zaventem. Ba blokanga pourquoi? Parce que na soki photo na nga na publier. Bato si ba yeba keken na tongo okita. Na so tricage non? Siko soki bina filer peut-être azo ki tricage. Tenga tolo banani asali tricage wana. Et ça bien te moninga zo voyager na ye. Mona batu bo provokaka ye. Era lobe komi aza impoli. Soki ngai pena na kende ozi live no tie. En tout cas ma kofi tellement mikolo na sala box. En tout cas minu soki eze belé. Mais keba matete mboka judo akene roya li kofi. Non, et ça bien te Valdi. Valdi, ozo un jour visa ya poto, visa poto za makambo belé. Ko voyager ba aéroport a poto ne za na makambo belé ya complication. Mutu moko te alingaka bayeba ke ya voyager naso biso bafali kutu ba grand prêtre bakendaka pena mutu ayebite bavie naso ba papa chéri bavie naso ba de la forêt jour babimaka toyebaka te tosutukaka akomi sikoyo ya Fabregas okende kozwa live na yo okotisa bina file mpe eza pour la première fois ndeko na biso asala live na kati ya avion eza mbala liboso depuis toyeba ye donc ezalaki sentiment kaka aza na vidéo moko na bina filé à côté na kati c'est que alula ka bina filé fort aluka image ya bina filé fort. Merci Ken Piana. Il fallait senga bina filé ta bina filé pardon to kanga ta photo yo na minute oza mama na Steph senga ta bongo bina filé nga boya te mais ozo mutu sa consentement mutu côté c'est na live na yo côté wana vraiment na habité soki na soli mabe vraiment na habité kasi mudalika su. Oh non, il y a rien de Ken Piana. Il n'y a rien de spécial. Pas toute question, on a su qu'on a chita malobanabi. Éviter son asoli, ma bien, on est là tout nous. Est-ce qu'on partage même ma vie? Non, quel asoli bien. Très bien. Quel asoli même ils ont la vie là. Maintenant, on a le barabo voyage, ils ont un libéral, ils ont un mot privé, donc ils ont un sentiment à moutou. Bon, en fait, au publier photo, au salabo, ils ont consentement dans eux. Mais d'autre part, bah tu peux pas boire en ouer mon akati, tant bah passager bah kotara. Qui a mon photo à mutu, ton live à mutu, ton image à mutu. Mais ils ont la rango, bah ouais, t'as basala la rango, bah tu vas faire absolument belé, en fait, bah zoala ou photo.
Mais live, hermo pe vidéo, moi 30 secondes, 20 secondes, dans le bana. Bon, bah ça là, bon hermo. Tout le monde a fait Fabregas l'héritier. Bah ça là, moi là, vidéo, moi 20 minutes, 20 secondes, 30 secondes comme ça. Là, moi la photo, bah bon, ils ont un Mexico. Filmé ça encore na yo moko. T'étais ko filmer mutu sans consentement mutu za mabe. Mais koloba par exemple l'incident on a monia na mon lo gravité. C'est bien affilé. Aza chef d'entreprise nae. Fabregas Aza chef d'entreprise nae. Soka monani par hasard na vidéo et puis constat la sali. Tant Fabregas a loba. Tant image a bien affilé monani a stoppé malamo. Tant la on bien. A continuer sauter. Donc n'est pas surpris. Bon, on a monnaie l'eau, on a été bon en fait, déjà que Fabregas la on ne complique pas les ignorants. Et bah il peut bien affilé. Comment au contraire dans moi slogan na moi slogan donc les ana bon fait tous la bien affilé moko réaction na enga au sala net au comprendre soit normal tout gênant qui est mais là la monnaie il y a timbela giteke à côté na vidéo on a timbela gite pour quel a lobby que bien affilé voyager to éviter mais hier j'ai vu la photo de bien affilé hier la bonne photo de bien affilé ouais full boss boni to ana mbuta to ana valdi to ana kati analyste obito zo ka brusquement yo zo anga batuka brusquement je ba émission OK man to sepeli ka na réconciliation to moni bino na avion na Fabregas bo sali vidéo ango etamboli fort watu waleli ango mabe Quelle question? Silence. Alors leader. Silence. Alors leader, on a minute chose à Paris. Non, Paris. Merci quoi, batunde ba sala moi polémique, ba moni beaucoup tanagi des artistes. To moni vidéo pene tamboli makasi. Na habite Paris que ça ne. Ah? Moi la vie quand benga bolingo sangande ni buki showbiz. Batu basomi babiye basongi na babiye. Voilà to lo bela basomi babiye $50 ba mbela ba whisky ya hotelema concert l'équipe bien ou la ti bien oyembi bien vient na invité watana ba yaki concert vient na ofali. Ayemi nze mon choix lelo. Vient na faire rigola aposta qui affiche na yo abaki batu ba soutenir yo vient na osele yo. Masana San Marino, actualité en moi, actualité musique. Actualité pas dans qui bon moto, tu fais dans la musique. Voilà. Ma bien affilé et là moi les kela ils sont entrés na yo na showbiz ngo pour côté na la gomme na batu ba memi ba croix côté na to mona ki ngo moi suspect. Na côté na nzembo na ngo titre na ngo témoignage. La carrière na ngai na mona makambo ebele ya pasi na bisengo ige yo kwa wana elaki signification ya pasi carrière ibande na pasi la gomme la gomme elingo lobaki carrière musicale na ngai ezalaki kama hoste na bande pe na bakazier na beta na bakartier nekenda pe ba répétition na likwapa après nzamba yo sala nga grâce na compréhension na komi ya omana na kata nzembo wana kaka na seben na s'échanger na latisko ba bilamba ya bien tout ça na comme sko kobina donc ilingo na beti histoire na ngame na mukusi nde na bandaka vie na nganya na bandaka carrière na ngana place na komi donc na bandaka ngona la gomme na ba couruse na ndome na ba croix. OK. Après na komi na bitiamo donc voilà. Filé, moi question moi curiosité, pourquoi c'est ça un concert à showbiz na Tongo? Mais si ça y concert à showbiz na Tongo parce que moi na zaki na ndako babenga 21h la salle elle était déjà pleine ya osakamati. Donc on a comme batu musulu bazaki na babillet basombi babillet ya ba VIP. Batu musulu basombi babillet ya normal. OK. Mais bah c'est trouver libanda batali no concert place des athées. Voir même honorable Zakari Bababa vient na biso na PDG Paul Fikipo. Ba dominer na ba vie te kwenye. OK. Ba
bazaki na concert mais bazaki ya bayaki bakote place ezate bazaki ya kotelema na vie tumba masikini oh là là na jour wana bazo ya kala na yo kana banzemo na moi bango na concert bayaki jour wana do place ezalaki te alors ngati na obeta concert na zo ba déclaration que bato libanda misusu basomaki ba billet bazo déclarer bazo signer et ça les showbiz gérante à Kangaki porte à l'ingaki sous bateau côté parce que pour la bazar na droit il y a 600 personnes tout ça plein il faut 600 personnes d'ailleurs débordé alors biso na débordé qui déjà conserve l'ingaki va 4 ans merci na papa nanga maître Kazi son éminence maître Kazi comment il fait qu'il y a bien papa na biso Léo Kasongo à partir Canada pour batika biso to beta parce que biso to débordé qui parce que ma tante ça le contrat madame il faut ça 6 billets et biso tante remis j'ai dit 600 billets s'il tout le monde qui va tout suba ya ko somba ba billets sur place faut ça la suba billet ne doit ko ça ba billet mususu alors il sali que ba billet déjà to mité qui la kina ba ba to somba sur place ongindia et comme ça ko ça la que ba tu ba déborder ndio on mona ki mutalika ce qu'on a za mukuse na réponse pardon la question tunanga batu mosusu banda ko yoka concert libanda bafutaki ba billet na bango et komaki batu boso ba bimi protocole basali musala bazisu batu su ba yo remplacer bango ba bino ko to fanda ko ba billet VIP yango moni concert qui est 5 heures oh siko wata bataki air du na podium la bien na ngai watana ba yaki ba 2 heures non ba 1 heure ouais mais parce qu'il y a un concert, le même show. Pourquoi pas après un passage à Ouatta, même à 3 heures, il fallait 4 ans. Les amis, peut-être pour ma fanatique, la musique, peut-être ça les aura plaisir. On va passer dans le temps, il aura tombé temps. Non, concert Zaki à Ouatta, concert Zaki à Maï. Concert il est déjà programmé. Et voilà. Donc, il n'y a aucun concert pour faire un watana qui a salué en mode après na kati maman concert non tant que j'ai n'engaye à pesiba likolo moi étant que mon colo logo fona na lugana mati sali suba concert voilà et là néanmoins peut-être ce n'est que concert fait na hérité place au na otika ba yaba linga ba suka na te abata suba voilà donc ezaki bit ça là que concert 4 à 5 la plus badjobele bazaki na ba billet mais bazala ki libanda alors to comment que ça le système qui est donc batu su bazo kinaka batu su bazo kota bazo en place et en fan c'est quoi en termes artistiques au présentant qui positionnement nyonso to ba titre monsieur ezaki sacrifié et beta magité na beta ki ba nzembo nyonso na meki kutu na ba extrait ya album na biso ya sika on a enregistré awa na Paris. OK. Donc Paris n'est aucun des appels album. Na pour l'enregistrement de l'album mais car à l'élo na fan di boy notre je appelle j'ai na biso Bobo Liziba na JMM production ba bengi à partir à Brazzaville donc le 22 si tout va bien le 22 na le boss Ambendeng Deso. OK. Jida Sambendeng Deso ba bengi na Vedadi ba bengi notre solo parce que lobi bo mona da vidéo ko bima. Si tout va bien, le 22 octobre, tout ça en concert à Brazzaville, Nord, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a Atlantique, vous avez en octobre, non? Non, Atlantique, le 12 novembre. Ah, d'accord. Ils ont 47e anniversaire, il y a indépendance, il y a Angola. Ah, d'accord. Parce qu'ils ont les 11 novembre. Ouais. Ils ont les 11 novembre, voilà. Si vous avez les 12. Donc, bon, fêtons et tombé week-end et tombé les 12. D'accord. Nous avons fait la mission où on fait la bêta. Nous avons fait la mission où on fait la bêta en occasion. Cette fois-ci, on a fait la filon la bêta. Donc, Luki, sénateur Paul Toudi, le sabotali na Facebook à Paul Toudi. Après qu'il a été, on a fanatique de la police na fili. Donc, concert, il y a solo. Où est-ce que on a yebi? Et ça, les 12 novembre na Ciné Atlantico na le 20 na Ciné na piscine Alvalade. Donc concert on ba ndimi ba fêter il y a fête na bango et ça o ya biso o to ya obeta.
Mais avant wana nzamba sali place nde na solo na bino na chose sous concert sous na okendo beta na Brazzaville donc na modifier na ofona modifier bien na pour na zonga le 18 to katisa Brazzaville le 19 ou le 20 pour to beta le 22. Ah ok, merci vraiment. Bien affilé. Est-ce que vous s'attendez que Fally na live na ye à beta musique non? Na satandaki na koloba ko na satande to na satande te. Parce que batu bazala qui étonné ba moni parmi ba musique il fallait sélectionner pour live yana batu bazala qui makasi ba moni pena bina filé pe musique na e pena tché de l'axe considération moko boya pesa kayo. Non, à part considération. Voilà, il fallait yemba bato yo ba oriner lelo. Ce sont les bandes de la liste, les bateaux vont gagner les lots. À peine à la liste. Voilà. Et pas insister là, il est bon, il est bon, il est bon. Non, à la guise qui est à vivre dans la complexité, à vivre dans la réalité. Ozoyo kana ozomona yango na osala. Pour bateau yembi wana, ya bateau va gagner les lots. Peut-être qu'à Kobo ça n'a pas encore mis balé, pas un mot. Mais parmi bateau à yembi wana ya bateau yo oyo ba gagner lelo so on a bien bateau ba gagner lelo na ali ayembi biso mais soki na lobi ki afanda kina kanisa ki ave akoye manga bwe wana na kosi mais tant na mona kango esala nga bien na la surpris et puis na reposter na Facebook na ba réseau na ngai voilà bien affilé et ça ba eza musicien yo so lelo soki olobi oyembaka mission baokende lelo bina file bazalaka na kati na ndenge mabiti amwe ke eza mosusu bina file ayokisako motema pasi wana okoka te okeyemanga ata na chambre bina file po tosilisa tomonaki Richa yaki kotalo na concert à Showbiz yano mpe Fally azobeta le 29 octobre nayebi te estce bina file akozala na kati ya martyr ou bina file azala empêché nozala. Ah, carré. Voilà les bien. Attends, programme de voyage. Non, c'est pour ça qu'on a Zalaka. Dans mon événement, parce que nous avons un souci. Nous avons un événement où il y a un événement où il y a un événement qui Paris. Et événement, nous avons des événements mineurs de cas. Et puis, on a troisième il y avait un héritier le 25 décembre dans le stade de Martyr. À mon avis, on a fait la paix. Annoncer qui stade de Martyr, maintenant, tout le monde est daté. Tout c'est la date donc l'événement est belé ou ils parce que comme ça le cas événement pesali mais il a fallu ça déjà confirmé il y a tapé na moni ba confirmé donc le 29 ata production mo ba yelio donc au betate et ce n'est production en raisonné non il va comme l'icône on chara les trad et on a vu ceux qui voyagent. Pour ma voyage, c'est un voyage en amour, en orchestre. Mais production comme ma secrétaire, ma ministère, tout vivant, il y a autant de comparé. On a vu, bon, on a un concert avec Fally. Après, on a un concert c'est pas Nanga. Mais ce n'est pas voyage, on pousse à Nan. On va voyager dans les 30 ou les premiers. En tout cas, on a fait un hasard. C'est bon, c'est bon. Merci full boss. Merci full boss pour na habiter mambo ya image ya viande paniquer réseaux sociaux tout ça. Oui, silence c'était. Oui, silence c'était. Il va le baboy go répondre. Merci full boss. Na habiter bisoto zelo kaka ba bon séjour kaka. Merci. Ouais, boss. Oui, on Nan. Marteau piqueur. Quand on est aussi sur la langue, quand on a Google, bêta définition à marteau piqueur. On oh, mais quand full. Et pas mais quel est le aoye ba wote boye azamu tapita
pitopale yali pitopale yeba yebi nango na ndenga ki pitopale ba to piquer les panza ba boelon ba banga makasi kena ba chantier ay ba moté na ndeza na déjà ngaza na besoin pour préciser biso est-ce que quand tu live yana na sentiment na yo bien ba kotisa ki rapo star kota na live pour so succès ndelo ngaza na besoin na yeb yo Casillas. Merci pour le boss. Alors merci, tu as évolué dans tout là, c'était c'est le chanteur Ig Bin Philanthrope, félicitations à eux. Pour le concert, il y a showbiz en tout cas. Les amis qui ont fait Simboa Boy, ils ont tous qui wana. Ndé moi tout à l'heure battement bon télémana Moutalika je sais qui peut en place ici là qui est. Oui franchement ils arrivent à plein, même la image ce bateau à mon ndege va partager ma image ba mon amna ils arrivent plein. Moi j'ai félicité parce que bateau ba na besoin ba mon bayo capé positionnement live ils en rappellent bien. Au yo album il y a phonographique. Mais RMOP à live, moi, je commentaire à Mike Baksamaka et Baksamako et Mopé à Nzembo. Donc, c'était prémédité, quoi. Donc, on a un rapport à prémédité. Ils arrivent maintenant à préméditer, quoi. Très bien, Moutalika Sou. Et tout, quand on a ma Soussou, l'objet de Meka comme les solo et musicien Héritier Watanabe avec sa team. Au Wapi, tout cas qui basé dans moi, Coco Somouké pour un voyage dans mon tourner dans les États-Unis. D'après source mon anonyme, au besoin d'informations, tout ça qui pena qu'on s'est penché dans ma carte sauf que tu peux se cas si gestion na biso na likambo yango melelo na yebi que ken pena après avoir que ça va tourner va parcours na biso ville prophète de Kinshasa monter na mutazuma information na yebi na bana ken piana ezani au juste. Bon, c'est l'info ndenge tozui héritier na orchestre ne moimba baza déjà na ba visa na bango. Ba na problème pena visa te. Problème ezali omoni ba information msuzo ya kaka mbangu batunde bazwaka tanko vérifier te. Neti ngalobi na lobaki naza mieux placé à expliquer makambo te parce que na yebi mutuna makolo ya ko rater voyage à héritier te. Selon information ndenge tozui eza bandeko na biso ba colossal nde ba nilaki esika fali héritier fala beta nde ba nilaki jour wana yango héritier moya avage na orchestre ezate parce que bazolukela bango date mususu soki bake na ba musicien ezaneti ba Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio. Le patron de business class. Héritier a besoin côté États-Unis, a bêti production na production sili a zongi na ba musicien na ba ke les États-Unis a tourisme te ba fanda ba tuba ndo mona bango moni ba star et c'est ngaka boye bo beti ba bete sili bo zongi na bino Kinshasa moni te ba shomi a zonga ki Kinshasa sans impact point pour bazwaki temps ebele ya kofanda na États-Unis bazoyenga et silisaki vraiment que ça fabrique valeur donc nga na osenga bato batika kosambrie ezala siko lisolo ya soni tomoni ba orchestre msusu basele yango ba cri
siko héritier en mata siko avion akena ba musicien bato bo sali ba polémique bato bo critiquer bokyo tia héritier ba bilongi ya mukombo so ya mawan nakati ba Facebook so héritier en mata avion voyager siko bo suka wapi donc ngapo na ngana mona congolais komi na niveau mutema mabe moko nazo comprendre te congolais lingi kaka malheur ya mutu pour ça lango commentaire to souligner lo moko makamba wata ezaka biso monte mutu to lo bango na ba média to wata ga lo bien on a plaisir so bato bazo se rappeler tango bazui date wana na salle wana il y avait une conférence dans la salle balobé la programme wana na la conférence wana balobi que le 30 septembre un artiste de l'Afrique au nom d'Héritier bacha même na projection bacha même photo Héritier baloba on loba batu o balinga rezo information à la légère ba qui para vidéo wana te mais circuler dans les réseaux sociaux et puis ken tous à la paix ba mikolo compagnie za Héritier tourner za Héritier alors ça la course na mutute akenda ka Olympia ça la course na mutute akenda ba place bela beta ça la course na mutute tourner za yaye ce qui osa la tourner na yo content toi de ta tournée ce qui est raté ça c'est autre chose mais on est raté te ba annulé te mais ba reporté et puis ba minele wana o betsa wata ba bazule ba eta mususu babakisa on a work permit parce que tant que voyage à n'engwana tozora work permit donc permis de travail pour toi dans sala musala babakisi ba salle et ba date mususu na kata permis de travail on a pas betara concert mon côté ba beta moi ba date et puis so kebité analyse et koti lelo toza vendredi mais lobby samedi ou dimanche batuba kamwate sur le calendrier bimi avec beaucoup de dates. Il y aura au moins 5 ou 7 dates au calendrier où il continue à permis de travail. Donc, merci pardon, quel pena? Dans une information, moi, sur Sikoyo. C'est là que la information a validé, pardon. Na besoin de l'information, na information côté. Nga et là on a comprendre que na Congo bateau. Basala trop polémique na ba point négatif ka ya bateau. Tout le monde a fallu qu'à Québec y a pas ma bêtité et ça là qui maman a embrayement na réseaux sociaux. Mais ba place il fallait attirer ko. Ba vandi nié on dirait ma valise. Voilà. Ah, dans ça toi beta ça là ba plein. Makele les athées ba poster pe vidéo mon côté à concert a fallu. Nié le wa ma valise. Pour ma valise on va na valise. Mpesa ya raté. Babou ba ya raté. Donc et ça passe si tant ba sepela na malheur en fait et ça peut vice versa même ba fanatique ba falipe ba warrior tant ba mona événement mon peut raté ba sekaka nga mona ba warrior ba za moi éduqué balanda pena mamba batu pena mingi te tire de partout ken ba yo la mtu mawate parce que tout monde ende kona sa artiste samboka na prison ba warrior ba lobela ki yango te artiste samboka pe mazo sala na lobi boy ce qui est problème ane la ki fali to nga to mona ndenge Batouana va commenter à Banga Baindi sur les réseaux sociaux. Fallait comme à Marambuti, à ma vie privée, na ebana. Et puis, quelqu'un a bien ma casse. Tout n'a pourquoi. Ils ont encouragé tous les artistes à se produire et belé et puis là sérieux. Parce qu'avant, il y avait des kosaleka. Na moni valide une information. Pardon, toi évoluer pour. Na pesi kona Paul Fiki pour bamota tronenga za na concert à bila filé. FBT misalande les boss Paul Fiki pour des fois. À tous les warriors. Il n'a pas tout, il y a bonne volonté balinga la musique, ba mélomane la musique congolaise. Papier liboso na tangela bino zaki objet nango zaki réservation, il y a stade de martyrs. Waliza Kaya Fali, Bakomeli Bongo Bandeko na biso, président Lina Foot. C'est là, pardon. Car avant, il y a des moments où il éclipse en amouké, il y a communication là, tout le monde boyo, puis il y a contact. L'organisateur de spectacle qui est tellement si. Il faut des preuves. Whisky a inclusé tous les deux papiers. Vous savez qui objet dans qui réservation. Aussi objet dans information sur les concerts de l'artiste Fali Poupa. Voilà. À monsieur le président AI de la Ligue nationale de football, l'Inafoot en sigle, Kinshasa Gombe.
Monsieur le Président Aïe, nous avons le plaisir de vous approcher au sujet de l'objet repris en marge. En effet, l'artiste musicien congolais Fally Ipupa entend livrer un concert populaire au Stade des Martyrs en date du 29 octobre 2022 et en prévision du dit concert, il a sollicité et obtenu de notre part un délai de 4 jours avant la date prévue pour lui permettre de mieux installer le matériel, procéder aux différents tests et organiser des séances de répétition. Au regard de cet événement, et pour éviter tout désagrément, nous tenons à vous aviser à temps et en fait d'en tenir compte lors de l'élaboration du calendrier de la Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération. Pour les comités, Polydor Bunguba, l'administrateur gestionnaire adjoint chargé de la maintenance et exploitation. Ngoïki Ben Papi, administrateur gestionnaire. La signature pour l'étude à l'agréable. Donc, tout le monde a le droit Makambouana ou tout le monde a fait des réseaux sociaux. Au regard de cet événement et pour éviter tout désagrément, nous tenons à vous aviser en temps et en fait d'en tenir compte lors de l'élaboration du calendrier de la Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine. Vous comprenez? Donc, nous sommes sur pied pour ne pas décaler, il y a un concert. Parce que tant que l'événement n'est pas installé, il y a un jour parce qu'il faut installer. 4 jours installé dans la répétition. Donc il n'y a pas de chance de participer à la répétition. Il y a 4 stades. Là, on est en huis clos. Voilà. La porte est vraiment fermée. Donc pour la bateau, nous la communication, il y a un whisky au bimissant. Sauf que des papiers, on a moi et moi flou, mais whisky au salarié, le mot. Clair. Et comme clair. Mais les bosses, ils ont en clarté. Et au bimana, pour ça, la bino bien. Toi, merci pour tout là. Et tel ngombe. Grand prêtre, en tout cas. Marambe comme Marambe, et moi, bimina. Et puis, il y a des cas parti au papier, on a mis au tambour. On a mis ma bête, on a mis au tindi là, on va te m'abeiller. Et Tinda! Donc, il y a un Facebook, ils ont posté. Ça la paix, ils ont partout. Tina Biska va poster. Professionnel. Tina Sadi, Tina Mbeto, Tina Marambo. Pour dans l'embi. Napesaka bambote pour na lembi. Soy natali Facebook na va posa ko beta ba page mso makofi mais batango ba mona na te donc ba entraînement tout na sai na tongo makofi ezoku fara pamba na ndako. Donc en tout cas c'est appelé Lumumba RDC Monde Adel Joko ba go danger Joël Salambi wana pato ya Belgique en tout cas vient placer Ebio vient na placer Ebio vient na chez Jonga na taba en tout cas Ngambe en Poutou restaurant Bandaka wana na kati ya ba Lyon en tout cas na pesi bambote pa ba tout surtout vraiment au balandi biso en tout cas mauvais au Gikingombe na Lubumbashi merci en tout cas ngai Valdi nazo conclure kaka na koyebsa ba artiste baza nominé na Frima baba na kolamusa déjà mokili pona ba vote ba yeba jandene koleka parce que ceux baza ki diba et comme lisusu ndeni tomoni Gez Maweta za nominé Inos Biaza nominé Fally Ipupa za nominé na moni pe ba maximum 2 ou 3 batuliso roga pas za nominé moi batuliso pe baza donc valer autant la prochaine analyse pour to mettre la recette parce que so linga ba remporter ba congolais ba remporter ba ila so ba bilo wa de sala bien en tout cas Clarisse Tanga Mouyembe à la Nibs avec Bokebi, Motema Guilen Gantebe, Maman Eva Sibel, il y a Claude Tembe, Monument Poto, depuis la Louvière à la Nibiso, le boss Paul Fikipo, FBT Missalande, des fois. En tout cas, la Pessimbo est honorable Dédé Moupassa, mot de passe, le président aux idées constructives, Chouchou Yamana Idiofa, na Bakisi Lissousou. Padoum Petit, Pasta Padoum Petit, Aigle Majeur, Motema Magui, Petit Narata Paris, déjà exotique Daniela Narata Matadi, so Kitika Ngoma Métropole, au Mona Rware Vandelio na Noguera quoi. La Bossanité, le président Mike Birindo, le président fédéral, il y a ACP Katanga, donc au Katanga, Lubumbashi, Azapé na Kinshasa, un bon séjour, et puis tout le monde dans la division, surtout pour clore
le boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, Moté Maman Fefe Fandou. Merci beaucoup. Alors, Madame Simone Ngali. Simone Ngali, maman sociale. Obiki na bossa na Jolie Ange na Londres, Jolie Ange en tout cas. Na Londres. Bambote belle, Jolie Ange na no sombi billet. Jolie Ange na no sombi ba billet stade. Mais ça blague na mon stade on a habité. Na ba na so njili ba mo bien ba ya concert. On a depuis courir mon na mo musique. Qui la musique à Erdios. Merci ma. Voilà relax. Grand prêtre Yemo Mango. Mais biso to là ta simple parce que vieux les autres dans stock ya ba polo to là ta bilamba événement. En tout cas, vieux les autres mbata to zela. En tout cas, merci na Arsenal, El King na Soyo. Na pesio monte na moni pela ke film analyse Koti Soyo. El King Arsenal na pesio mbote Marnel Yoka depuis Kiba na Havane na pesio pe mbote PDG Eric Mukoso maison Ephraim ne makambula tsanda munayo na maison Ephraim en tout cas vous avez décidé kulutu ali na moke mo London madame Olga Kabelo babi mo konta Kabelo na Bruxelles na pesio mbote Anisi to l'américaine ma sœur chérie na lela ma be sœur na ngai papa Paul Musonge là depuis côté kuna fils à papa Blaise Mbuku babe extraterrestre Cédric Lilian Makioso Wemankoye maman Fallon ne nous fuma la pesio mbote depuis les États-Unis kulutu na Jojo à l'Italie papa Firmin maman maman Iget Mulunga maman Verumbu moi ça boka pesa tikiri na Vero Kiri passer na biso tout batoka pangala viens na biso de muzungu peto bosani être mikolo ya osangala TV de muzungu tout na biso atobas batala biso merci na Makongi qui était derrière la caméra merci na petite sœur na ya Palais la Kinda 3 fois la Kinda merci na Yemo Natacha merci na Whisky Ushi Azarabo na régie finale en tout cas bon s'abonner massivement dans le site. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.